Voilà, bonjour, bonsoir Balandi, soit des shows Denar TV, merci Nabao Balandi des shows Denar TV. Tu es tout partagé le sus ensemble, kakandé tu so la kanabino papa mama simba na bokepi. Na etu so la sus par rapport ya image oyo batindelinga balobi des shows mais kaka kolobela ekosala bien. Kaka ne bosala ba émission wana ekendaka musika tantôt et oki kopesa ba solution quelque part tantôt. Parce que mboka na biso to éviter soki problème ni nezara kuna. Ndengo zomona awa image oyo bandeko bazaki na problème ya matanga. C'est-à-dire bazo kende na kokunda muwei mais façon bazo kende la kokoma quelque part kokoma na pont en fait. Ndeko zeana l'action omona quel degré ya souffrance ou eza na RDC na monde lelo ya 21e siècle. Otala degré nini batu bazo katsa na pont pona kokende na ngambu mususu kokende kokunda to pe kokende kolela moyi esali mawa pasi na soni komona ba image ya boye vraiment na ebité ceux qui pona komona comment baloba pona komona vie ya bien to poza na vie ya malonga il faut tozala kaka ba ngundere quelque part na ebité parce que na mboka na biso na ebité ceux qui toki komona ba pont toto oki komona ka mwa ba vie moko pe ya normal ndenge to komona na bamboka bato mususu mais zela poto kende nano rapidité na maloba tala image omona ndeni bandeko bazo souffrir pona kokatsa ebembe na pont wana et quel genre ya pont tala ka ndena la kisio mais yana laksa o vidéo omona quel genre ya pont o bandeko bazo katsa po bakine na ebembe na ngambo mususu isali mawa passe na son est-ce que mboko yo et qui kozwa rapide développement le quoi bamboka mususu oui bien sûr ils a village mais pour nous routier la bango kaka je ne sais pas ils a même pas 50 mètres et cause à la bas 30 mètres max 20 à 30 mètres max ya kotia kaka mwali bende moko ya bien et katsa wana bien posé pour population a joa chance ya ko traverser d'un côté à un autre exacté. Juste kochaka ali bende ba population pour ce tobi pont ba okokocha ponte na RDC ba okokocha ponte il y a 30 mètres ou encore 50 mètres ba okokocha te na yebi wana na yebi mais pona koluka kaka atama bende moko ya bien ma bende moko en épaisse ba tie penza wana ya bien ya kosunga ba peuple ba meka ko vivre vraiment Kongo ya biso diamant or na cuivre et le reste que vous connaissez toyoka kaka na matoi na ndenge tobima lelo tokoma ba étranger quelque part tokoma ba ngundere tomona yango te mais na ba information tozomona yango ndeza ko alimenter Chine yango ndeza ko alimenter Amérique et l'Europe et le reste des coins du monde que nous connaissons mais tala pa na biso moko ndenge ezali côté diamant ezouta côté cobalt ezouta cobalt ezosala ba biloko na bino to salela oyo ya ba Android monde comment dirais-je monde à technologie actuelle eza cobalt ou ezouta na RDC eza cobalt de la RDC des autres traverser monde entier pour baya ko salela biso ba biloko ya bango ya ba Android na ba caméra je ne sais pas na ba blo nyuso to salela boy pour tout ça là ba émission yango mais tala ce côté ezouta tala population na ndezo souffrir tolanda na no image et bongo tozonga na détail tolanda.
esali mawa passe na soni yango nalobi bagouvernement oyo tozwaka na mboka na biso RDC. Gouvernement ya RDC ezalaka kaka mpona Kinshasa. Gouvernement ya RDC ezalaka kaka mpona Kinshasa, c'est tout. Gouvernement ya RDC, ce n'est que comment dirais-je, ce n'est que Kinshasa. Ce n'est que Kinshasa seulement, c'est ça notre gouvernement. Donc gouvernement na biso ekipara nango ba province te. Depuis kaka époque ti lelo ba gouvernement nyonso tozwaka bango bazalaka wana pouvoir na bango eza concentré qu'à Kinshasa. Na éviter, na éviter. C'est vraiment regrettable pour na komona biloko aboyi. Yango na tuni, est-ce que ba gouvernement ya RDC ezalaka concentré kaka na Kinshasa, Lubumbashi, Bandundu et les comment va bien en et le Congo central, c'est tout. Et le reste tala niveau ba okatsa na ebembe esali pasi yaya bongo soki ba raté pont et bukani to soki mutu moko a raté akoyi na mai to soki accident moko esalami bien que ba kati na bango ba kati rapé déjà bongo na mayele na bango ya ba villageois to lo ba bongo po ezala bien mais eza pasi yaya pona kotiela bango kaka mwa libende ya bien ba kati saka po so tobi ba tonga pont en béton et kokokate ba moye wana na RDC ezate pona koluka siko ka libende a bien boye botongeli bango bakatisaka eki kokokate yango nalobi gouvernement RDC ezalaka concentré à Kinshasa. Gouvernement ya RDC ezalaka concentré na Kinshasa depuis Laurent Désiré Kabila voire même depuis pe Mobutu Angokaka ti lelo gouvernement nyonso yaki ezalaka concentré na Kinshasa. C'est malheureux tant on a talibé na regretter yaya bandeko na biso ba souffrir mboka etonda bomengo diamant or soki na cuivre na ba cobalt na ba biloko ebele balobaka natali documentaire moko lobi mundela lobi africain ou bien peuple noir aza peuple moko aza na capacité intellectuelle lokola peuple nyonso na mokili mais par contre ou par ailleurs peuple noir aza na ba capacité physique moko supérieure ya ba peuple mosusu na mokili. Peuple noir azana ba capacité physique supérieure ya koleka mindele mais eloko ezangi na peuple noir c'est la réflexion de tozana ngoti tozana mayele lokola mutu nyonso na mokili tozana capacité physique ya koleka batu mingi na mokili abi peuple noir mais eloko ezangi na peuple noir la réflexion po ba boma noir ba okota na sima ndeko ne noir abomi ndeko ne noir soki noir moko alinga sala eloko elingi mona na bazwaka ndeko ne mutu mwindu batindi abomiye po ide wana ezala te bayeli biso ba confusion ebele na eloko wana na olakisa bino yango nga mona vanda elobi na bi mais oui c'est vrai mutu mwindu eloko ezangi réflexion comment bokoza na mboko eza na biloko ebele meta ndenge boza réflexion ezate par rapport à quoi? Par rapport à ba gouvernement ou ezokota na mboka par rapport à ba konzi o tozozwa tala mboka tala esika ba okatisa. C'est regrettable yaya tala ndenge bazokatisa c'est regrettable baoki kokweya wana na kesi wana bango tuna mai libende apamba po so tobi batonga pomba okokate kotia beton ba okokate mbongo ezate na RDC mbongo kotia beton na 30 cm soki comment dirais-je na 30 mètres ezate ou 50 mètres ezate bongo kosomba ata libende batiela bango ezate esali mawa passe na soni voilà oyo ngai tolakisa bino yango wana yaya mboka na biso toyebi te totuna kaka est-ce que eki kozwa pe développement lokola bamboka mosusu point d'interrogation esali mawa passe na soni voilà oyo ngai toloba yango wana. Merci beaucoup, partagez votre émission, aimez, commentez kosala bien ezalaki ya bino humble serviteur l'homme de bonne foi zala branché ba émission za koya ciao.